Shalom, shalom, chers auditeurs, chères auditrices, et pas nous sommes allés kolanda biso na kati ya chaîne na bino, chaîne oizali kotali sabino le bela kabino vérité, chaîne oipe sakabino ba makambo ya kitoko parce que tokende pas été kolokate adresse epai wapi okozwa makambo ya lola mingi makambo ya lola ezande awa tala chaîne oyo lobelaka bino vérité, chaîne oyo ezalaka pona kolendisa bino. Donc boza déjà ya kosepela bipai nyonso bozali bino bato bozali awa na Afrique kuna na Londres na bosanite na pesi mbote na bato nyonso ba mama basali na nzambe vraiment mbote na bino bato oyo bongo bazali kote ya États-Unis to bosani bino te bongo ba oyo bazana Asie, France, Belgique, vraiment bisika nyonso boza ko pambwa mana poko lelo to lobi vraiment shalom 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 chez vous. Ndenge balobaka à tout Seigneur tout honneur, nous voulons donner l'honneur à l'Éternel Dieu. Bien que Nako Bana Kende Liboso, je voudrais dire que je ne suis pas seul sur ce plateau de la télévision. Donc, je reçois pour vous un homme de Dieu. Oyo bomesana koyoka vraiment lelo iza lipa moni monene na sala émission oyo pembeni ya Moussa Nzambe oyo. Donc, c'est la machine de l'Éternel Dieu, autrement dit appelé Prophète Richard Nimi. Voilà, prophète Azali Pembeni Nangai, homme de Dieu, Nazomo Nayo Lelo, vraiment trop sérieux. Sérieux Makas papa. Très beau. Nangolo. Nakota la boye, on dirait Moutou, Aoutika Kanaba, Gêne, Naba, Poyo, Mesana, Peza Babilo Koana. En tout cas, voilà, Bilei Nabiso. Nenge balobaka liboneli ezalaka bile ya mwana nzambe na misako baka vie na biso mon Christ solo il faut vivre na prière ya monde yeba ko sala ke mon Christ aba na ko vivre ba ko tamula malamu c'est la prière vraiment tout na kata retraite mulai na kota ki maboneli ya 14 jours et lelo samedi na zo clôturer na auto clôturer yango. Voilà pourquoi naïe peut répondre na invitation na bino vraiment botango tiko bengangai yango le moni naïe ko participer na carte invitation na bino. Toujours na kati ya mabondeli le prophète Richard Nimi aza un homme vraiment ya ko présenter parce que boyebiye ebele boyebiye bo landakaye déjà à l'Elisa Kabino. Il vous parle de la part de Dieu. Donc, c'est parmi bato vraiment bazali koloba makambo pe zali kokukisama de la part de l'Éternel Dieu. Alors, rapidement, homme de Dieu, je voudrais que nous puissions passer à l'essentiel. Naïbité, soki okoyi kobanda par la prière. Certainement. Pour nayoki ke makambo ebele zoto kanaka. Merci beaucoup. En tout cas, osa vraiment même esprit naï et la santé que makambo bonzambe zali katina. Donc, avant tout ça, surtout dans le sambo des alignés. Alors, tokobo de la pona kobanda émission nabiso. Éternel Dieu, te peux merci, te recommander les sous-moments oyo, te sengi molimo santo kokamba biso, ko guider biso na news to koloba. Il commande que dans l'air de très, c'est l'Éternel qui le cria et l'Éternel envoie sa parole. Et nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous parle, nous ouvre encore les bouches, Seigneur, afin que nous puissions transmettre les mystères de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Bandeko Balandi. Vraiment, Nalobi, Amen, Yamounene, parce que vous êtes sous vos petits écrans, Bozozela, je sais que vous êtes en train d'attendre là-bas. Vous savez que la présence toujours d'un prophète annonce quelque chose. N'invitez si votre présence aujourd'hui dans le plateau, prophète Omemeli Biso Nini, Omemeli Nini, du Bota Nanzambe, Onon Subazali Kolandayo. En tout cas, merci beaucoup, papa.
nauti kozwa appel ya Bishop Mugishu ya 2 jours passés. Nazwaki appel na ye parce qu'alandaki émission nanga. Bon, j'étais vraiment ravi makasi. J'étais ravi na komikitisa na ye. Donc on sa message, je pense, 5 jours passés. Et ça, on a 4 ou 5 jours comme ça. Oui, 4 jours. Donc on sa message, na soit na 4 retraite, na première semaine, na retraite, alors Zambé a pesa kinga message pour la Bishop Mugishu. Alors, Zamba bisa kinga na véhiculer message wana liboso ya télé parce que dans un numéro on a été pour que nous atteindre. Mais à ma grande surprise que tant que commissaire là qui est vraiment message oyo na batunaye à kanga qui monte matin à contact Vinda. Et moi aussi j'avais aussi rencontré le Bishop Mugishu to solo là qui vraiment na transmettre qui est vraiment message en gros. Et là en tout cas Bishop il faut au les cas oye bana kosenga bolimisi en Nzambe parce que Nkolo il faut se repentir publiquement kosenga na Nzambe bolimisi. Deuxièmement asengi mokonzi ya mboka bolimisi, asengi église ya Congo bolimisi pe mboka mobima ba congolais par rapport aux injures. Alors vraiment Allah qui vraiment tellement humble ya koyeba kosonanga vraiment. Et puis à sala kiango nde makamoto ye kolobake accomplissement ya message oyo Nzambe apesa biso Bishop tanga yo Bishop ya yo tanga Mugishu ayo kipe amikikisi nde tokoba na ko senga pe bande ko ba collecte biso yango po ba mona bilili bisika Bishop azali ko senga bolimbisi lolenge oyo Nzambe atindelaki ye. En tout cas, lolenge Nzambe atindelaki ye wana maloba ya prophète Richard Nimi oyebike quelque part okomi pe ko bangisa biso makasi. Ko bangisa te mais maloba à chaque fois on reconnaît un vrai prophète par ses paroles. Quand azolo ba makambo ezokokisama parce que prophète ya solo musali na Nzambe ya solo news à la bouche de l'Éternel. Tant on y est à cela, on y est la machine de l'Éternel. Donc, Bible, les camps, ce que vous avez mis, yo lobby yango. C'est une malédiction. Alors, tant que déjà nous avons lobby la kina, je te sire certain, mais n'a pas quitté dans les cas qui n'a transmis le message. Alors, exact que Eban Sabiso, mais par rapport que ce qui nous a mal lobby, et bien tout le monde a bango. On peut ça message qui a beaucoup de depuis on peut ça message 2 ans, 3 ans, 10 ans même. Mais or que Nzambe tant alobaka avec précision. Hein? Ne ba yeba quand un vrai prophète na maloba na ye. Nzambe tant alobi la transmettre et je savais que ce qui Musho Bishop Mugishu a sali en Nzambe malgré nyos akosenga bolimbisi. Alors Bishop Yewana bako l'extrabiso yango et pas ya papa n'a besoin de l'exango et je pense que bakomo nango papa l'excellence total à makambo oyo Bishop Mugishu salaki.
Senga bino pardon. Bele balobi na finga kipino. Na sengi mokonzi mboka pardon. Mamanya kil pardon. Nzoto call de Christ nyoso pardon. Pa pasteur. Camarade nanga Moïse Mbi. Michael Ambay. Église de réveil. Dr. Brian. Na kangela kiyo ata na téléphone. Mama Happy. Moi sinanga Clara Singwe bana ya Kinshasa bolimbisa ngai ngai na fukami na sengi bino pardon na fandi na Congo 20 ans na tikala ko finga mutu mais nazalaki na ngambo na kuti bateki lupango l'église ya $350,000 mbongo ne fali eme mabana na biso na poto ba bloquer nga na ba WhatsApp ba bloquer nga na ba WhatsApp e salinga kanda po stress e komaki makasi bino ata bokoti na ba commentaire bokomona ndenge babana kotinda batu kofinga nga ata babomanga kuna ndena lobi na intimide bango na finga bango kuna komisa batika makambo nanga na finga bango nyoso bapanzani bake mengana koki kofinga bana Congo te botikala ko sala nge logo te Boya Tusambela avenue Maringa numéro 73 l'église Nabiso. Voilà, bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes de retour encore sur ces plateaux. Binomoko Boti Kolanda, ba image ndenge et Kolekawana, vraiment c'est no comment. C'est no comment. Tout ça là vraiment commentaire parce que image Yangomoko ezali déjà pour parler. Vous avez vu que l'homme de Dieu Tango Apesaki message ko te pa yankolo alobaki le Seigneur azota le sangai que bishop ebongi asenga bolimbisi publiquement.
Alors, bouti kolanda na bilili na bino, asengi bolimbisi epa ya chef de l'État, mokonzi ya mboka, bouti ko senga pe bolimbisi epa ya église corps du Christ, basali, bakinoise nyonso, nenge kaka autaki kolanda vraiment la bouche de l'Éternel Dieu, autrement, la machine de l'Éternel, le prophète Richard Nimi. Donc vraiment, il y a banga ezalité, on reconnaît un prophète quand ce qu'il est en train de dire vient de la part de l'Éternel Dieu. Merci beaucoup, prophète Richard Nimi. Vraiment, te comprendre que Nzambe azo tambola na yo, parce que ebele ba beta penza ba biloko baleka na plateau et beta penza mbata, mais voir que Nzambe azo lobela yo pe makambo wana ekokisami ezo sala biso esengo mingi. Toujours na kati ya actualité, en passant na yebite, qu'est-ce que vous sentez pour na bato oyo mingi batelemi ko lobela problème ya pasteur Marcelo na yebite, si vous avez une pensée ou un message de la part de l'Éternel par rapport à cela. Bon, na yebite bazo lobela par rapport à quoi papa? Bon, ebele bazoloba ke pasteur Marcelo a kundoli nzoto ya mwasi na ye autaki kopele a mama Blanche boto yebina nteke a kundoli yango po asala nini na ebite. Si vous avez une pensée par rapport à ça, to soki oyoka ki pe likambo yango loko les ali kotambola na ba réseaux sociaux. Bon, merci beaucoup papa, merci. Et là, comme chaque fois, les prophètes de Richard, la machine de l'Éternel, na lobaka chaque fois, ngai na salaba mamunangai, na katia ko se référer na parole, na katia ko se référer vraiment na parole de Dieu. Bazo lobaka akundoli ebembe. Bon, na ebite ko kundola corps ya mwasi na ye, po asaila ngo nini, point d'interrogation nan. Nazo na tiel ko yeba ngote, parce que nous bimaka lelo na retraite danga. Na eu information à te mais kota la peu commune yé a kokundo la corps ya mwasi na ye pour asali lango nini. Et deuxièmement, faux témoignage ezalaka péché, ezalaka lisumu. C'est pourquoi moi le prophète Richard la machine de l'Éternel nazalaka na faux témoignage na mututé. Pourquoi na ba confirmation pour déba na ko défendre kam. Alors tellement que naza na confirmation mon côté, pourquoi je ne pense pas que mon soit corps wana asali la nini eloko déjà est commis poto eloko déjà est commis poutoulou et commis poussière. Alors mon que soit ya ngo salité wana pour asali la nini. Moi je pense que eloko ndengwa déjà na moka juste que oba le kaba bi mettre moi jamutu oba le kaba bi mettre moi jenaye. Mais je ne pense pas que le pasteur Marcelo a kokena pikula ko ya moi si na ce n'est pas ça. On a vraiment, en tout cas, naza vraiment convaincu na likambo na te papa. Naza vraiment convaincu. Merci beaucoup, prophète Richard Oza penza convaincu na likambo. Est-ce que les loko qui ko éclairer opinion batunion sur bazali kolanda parce que na yambio na plateau oyo en qualité ya prophète, c'est que prophète ya za muto ya monaka bo siko yo tango zo tala na mission molimo tango zo juger ozo monake pasteur Marcelo vraiment c'est un homme de Dieu ou bien azana ye muto a pengwa déjà azali banda donc on a évité okoki ko ebisa nini bana azana. Bon, merci beaucoup papa journaliste. Je pense que naza prophète na kata mboka, un vrai prophète, il faut aller baper bato bana mboka na azali. Alors je pense que depuis na Congo, na RDC, je sais que je suis reconnu au monde entier, mais na kata mboka na je pense que j'ai réussi avant na côté à l'internet, je pense que j'ai reçu le message de la part de Diaba faux pasteur, message on a côté là qui na internet moi. Na lalaki na kotaki na coma pendant 7 jours na zoliate na omelate. Alors le Seigneur me montrait des choses. Zambe atali sakinga ba faux pasteur et pelé ope na yebi
j'ai des confirmations au nayebi. Alors, nayebi ba pasteur au bazar nanzela solo te, na bo nanzela solo na kata Kinshasa ao. Mais de la part, il y a pasteur Marcelo, il y a ma première fois na soit un message à pasteur Marcelo, c'est en 2008. En 2008, na soit un message à pasteur Marcelo, na lali je faisais un programme de prière na katia église. Alors là j'étais encore au Congo central parce que na bani ministère na Congo central na mboka tshela. Alors quand on a bandi au sambela na église après un certain moment pongi et zwinga moke. Pongi dans le zwinga moke na dale kotala si on a mona lokola écran. Na mon écran moke bini en espace. Là à l'écran c'est ma toute première fois que je vis le pasteur Marcelo. C'est ma toute première fois en 2008. Je ne connaissais pas le pasteur Marcelo. Alors, qu'est-ce que j'avais vu dans mon écran pasteur Marcelo Azotea? Alors, quand on a vraiment, c'était vraiment trop fort. Quand on a ici le pasteur Marcelo à Benguinga, il m'appelait vraiment que le gars tournait dans son labo. Il m'appelait dans le écran. Alors, tant on a surtout qu'il note. Bon, là, je n'avais pas encore vraiment l'explication claire, mais quand on me dit que Solana, ça n'a jamais, même si on a vraiment confirmation quand on s'en va solo. Et deuxième fois, on a dit que je pasteur Marcelo, na vision. Wana, na zane la Kinshasa, année passée. Année passée, vers décembre, le 20 décembre. Nous avons un message à pasteur Marcelo. Et année passée. Alors, comment ils ont qui na boutou na lali na lala qui bakas na mon pasteur Marcelo a organisé campagne d'évangélisation. Tant on a organisé campagne d'évangélisation, ce que c'est la pasteur Marcelo a intervenir. Tant on pasteur Marcelo a yé a eu un prophète soit té à la place na bandi côté na té. Quand on a scellé en tout cas, miracle Salemak. Miracle Salemak, quand on a scellé ce côté, il y a un peu de mode. À féliciter, à lui, félicitations que Dieu te bénisse. Alors, on a surtout qui d'autre. Donc, vous sentez que les Babylon, ma confirmation, il y a un vrai homme de Dieu, Zambé a confirmé déjà 2 fois. 2 fois, Moutazan n'a pas de faute. Moutazan a pas de mais il y a un côté, Moutazan a la vraie serviteur de Dieu. Dans sa prophète, na yebi, ba pasteur au batamboli, ba côté na ba loge. Nebi ba pasteur au ba pengwanzela, nebi ba pasteur au ba sala na makiuna. Nebi ba prophète mususu au ba na lisu ya niawo. Nebi ba monga na komwa na yebi ba ngo. Nebi ba pasteur ebele au ba kendala ba koute joie, nebi ba ngo. Nebi ba pasteur ebele musu ba kendala na ba cimetière ou ça ba ikatation. Mais il y a un autre sujet na yele. Je connais beaucoup des hommes de Dieu au pratique magique. De la part de la pasteur Marcelo, en tout cas, nous vraiment na joyeux na message moko ya mabete na katina lobele ensemble. Na kata ba vision, na kata ba songe na mona pasteur Marcelo na mi mabete. Et beaucoup des hommes de Dieu. Soit disant, on nous a renommé Yamakasi Nakadamuka. Voilà ce que je pouvais dire de la part de la pasteur Marcelo. Merci beaucoup, le prophète Richard Nimi. Wana Boti Kolanda, confirmation pour te paye Yamosai Nanzambe au sujet ya pasteur Marcelo Tunasi. Alors, prophète, nanina tuna mutuna moko. Lokola kaka Nzambe a confirmé yoko na pasteur Marcelo. Est-ce que vous pouvez ça kubisote ata kombo ya mibale misato o déjà ba kota na katia baloche. Ça va toko le bérago la monde déjà na dévoiler ba faux pasteur. Na ko ya susu na plateau na bino na ko lobelango. Ebike bandeko ba olanda biso. Bazanga te ko s'abonner et ba ope ba ben na secret o ba ben na kuku numéro de chez Zawala to pesa pe numéro ba benga kabiso pour te confirmer bango wanto zanga te boloba vérité ba bomba ngote to loba na biso mais prochainement pour la mode akona na sima kitala tal déjà ba osa biso signal pour télévision zangonga to ko ya lokolo banisi jango
toya kobimisa ba faux pasteur oyo nzambe alakisaka mpe tobangadi akoloba me nakozongela yango wana mona batielaka nga poison une fois nakendaka te Goma wana kozwa traitement parce que bato balingaka vérité te so olobi vérité fo baluko balanda baforme nyonso nakendako baluko bachange makila me nzambe aboye Dieu m'a guéri miraculeusement. Alors bandeko bana na posa bayeba basala nzambe o baotamo na lokuta babenga kabisa numéro là. Je pense que je peux aussi profiter en honneur. Ils allaient plus de 143 89 87 59 834 plus 243 89 87 59 834. C'est le numéro. Il y a prophète Richard, autrement dit la machine et l'éternel. Vous serez toujours édifiés, vous serez orientés par le Dieu du prophète Richard Nim. Voilà ce que je peux répondre de Nakata question. Merci beaucoup balandi nyonso ya chaîne ya munene epai wapi bozali to pesi merci epai na bino nyonso to pesi merci epai ya ndeko azalaki de l'autre côté de la belle vitrée ndeko Blaise apambwama penza makasi to pamboli vraiment bandeko nyonso oyo basalaki ete émission oyo ekoka koleka bongo bo sentir déjà que za ya koyinda bo sentir que verbe ezali makambo ezali vraiment ekoyinda ekobima libanda. Donc en tout cas bo s'abonner massivement ko zangate ko benga ko liker parce que prochainement je pense que tokozala lisusu na prophète Richard Nimi pour que akoka ko éclairer biso to komi na moment où il faut toyeba en qui se confier. Qui sont les vrais serviteurs ba on nzambe apesa mandat pour na ko exercer ba o pe nzambe abwakisa bango déjà toyeba nyonso kobima na poisa nulle part ailleurs que dans cette chaîne. Alors soyez bénis tolingi to sukisa na prière lokola pe to bandaki na prière si le prophète Richard peut prier pour nous. Oh Dieu des cieux, Père éternel, merci une fois de plus parce que tu as été avec nous et tu nous as prêté de mon Seigneur pour transmettre ce message et pour parler à ton peuple. Laisse que tout le monde soit béni, ceux qui nous ont suivis, bénis la chaîne, bénis tous les animateurs de la RHP Média, qu'ils soient aussi fortement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen chez vous et à la prochaine. Soyez bénis. N'oubliez pas de contacter l'homme de Dieu. Il a déjà passé son numéro. Bengaye aza moko ya basai na nzambe oyo nzambe azwali ko utiliser mingi. Vous avez besoin d'être orienté. Vraiment, ne manquez pas à entrer en contact avec lui. Prochainement, tokutani les sous à la même chaîne. Ne zappez pas, ne changez pas de chaîne, surtout restez là-bas. Voilà, soyez bénis, à la prochaine, ciao.